Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout, vos amis, vos akolanda biso, na tranche na biso o ya YouTube lobi Didier Forme Amalata Kala, soki bokolanda biso na site na biso www.sentinelle-rd.congo. Alors, si c'est kimia na mokonzi, ebi la bino bisika bozwami, wana tozolanda loyembo kitoko ya papa na biso ale moloko. Tolandi na no loyembo wana. Tokumisa nzambe longo na loyembo wana ezoyemba aza nzambe ngonga to ngonga oyo kokolanda biso. Vraiment maman na ngai na émission na biso tolobi on l'appellera femme oyo ezali présentée par maman Bena. Na ngonga to ngonga nalingi na ya korevolutionne mama moko to pe ndeko moko na nzela na loyembo oyo kotalisa eke aza yawe aza nzambe akotikala nzambe na badomaine nyonso na makambo nyonso aza nzambe nzambe na yo na barealité ozoleka nango na makambo ozoleka na mboka ya biso Congo donc aza nzambe. Donc nzambe aza mozindo na biso azali liziba na bomo azali nyonso mpo na biso. Merci mpona loyembo kitoko ya papa na biso ale moloto. Alors tokokota na mutu na likambo na biso na ngonga to ngonga ndenge nalobi eza na bandeko oyo balandaka biso na Facebook, eza na bandeko oyo balandaka biso na YouTube et puis na site na biso. Vraiment tika kimia na mokonzi e landa bino to pe ebila bino bisika bozwami. Alors nalingi na ya ko révolutionner ndeko moko oyo azolanda nga na ngongo oyo. Mama na ngai yeba ki soko zolanda émission oyo c'est que nzamba alingi alobela yo. Nalingi koya ko révolutionner yo na mateya oyo to pe enseignement oyo to pe exhortation oyo nga nalingi na exhorter na ngongo oyo. Alors mutu na likambo na nga nalingi na yebisa yo mama ke kondima ezali eloko moko oyo kokoki ko perdre yango te na vie na yo. Na ngongo tokomi na batan oyo toza nango Bible ezolobela biso ke esengeli toyeba ko garder foi na biso. Meme Jésus ye moko alobaki na makomi na alobi eske tango mwana na moto akoya ya solo akokuta kondima. Parce que question na ekmi tuni parce que ayebaki ke eza na makambo ebele oyo kosalama avant arriver à Jésus na sena mokili oyo eza na makambo ebele kosalama. Tozoyoka bamboka partout eza ya koningala so toke na mboka na biso koloba te partout. Mais Bible etunaki elobi ke eske tango mwana na moto akoya akokuta kondima. Yango mama na ngai na kati na émission oyo on l'appellera femme nga nalingi na ya ko révolutionner yo sur la foi. Parce que Bible ezolobela biso na Hébreu elobi la foi est Hébreu 11. La foi est une ferme assurance. Kondima ezali elikia oyo mutu aza nango sans que a relâché na likambo songolo na likambo nini oyo koyiko komela ye. Mais biso oyo toza na diaspora bandeko na biso po boza na mboka partout boza kolanda tranche oyo ya émission on l'appellera femme. Nalingi kaka na ya ko lendisa yo ke kondima ezali eloko oyo biso tokoki ko relâcher yango te na vie na biso. Malgré mikakatano, malgré ba makambo ko komela biso, malgré ndenge nini oyo tozomona na mboka, malgré na ndenge nyonso tu ba makambo eza koya esengeli na biso toyeba kosimba kondima na biso. Kondima na biso ezala ya koningana te ya kobouge te. Kondima na biso toyeba kotia yango liboso na Nzambe. Parce que Bible yango moko esakolaki prophétisaki pe elobi yango mutu na mayele ayokaka pe azui makambo oya malamu pe abateli yango. Balobi mieux vaut prévenir bato mayele musu balobi mieux vaut prévenir que de guérir. Tango yo moni ke likambo na ne komelio te malamu oyeba komi batela ezalaka malamu. Mais na tango tomoni ke bato ebele
ba abandonner foi batiki foi na bango na makambo ebele neti biso toza na diaspora to utaki mboka na biso Congo to tiki Afrique toye awa bato ebele ba abandonner foi na ebite mutu na mutu ayebi raison nini ba musu bazo pesa la raison o ba pasteur o boy mena koki koyebisa onde kolanga ke mama okoki ko perdre foi na yote pona mutu songo la sali mabe pona likambo beleki boy bongo yo perdre foi na yote loba yo moko za responsable. Alors nalingi kolobela yo foi liwa tope bomoy eza na maboko na yo, liwa tope kufa eza na maboko na yo. Ndenge toza boye bandeko na ngai ba mama na ngai oyo bolandaka ngai na kati na tranche oyo on l'appellera femme. Émission, c'est une émission socio-culturelle et puis éducative oyo yaka ko éduquer biso, ko enseigner biso, ko exhorter biso. Yeba yango na vie na yo mama ke bomoy pe kufa eza na maboko na yo. Oza na décision nyonso na kati na vie na yo. Soko lingi kufa kufe kokomela yo, soko lingi bomoy pe ekokomela yo. Mais mutu oyo ayebi ke kufa eza mabe parce que tout le monde a kufa to ko développer on a ndenge bele kufa to tout le monde a kufa ya nzoto pe kufa ya molimo mutu ako ozala azola tane bilamba azotambola mais aza déjà ya kokufa. Donc aza lisusu te ndenge ozomona ke mutu aza normal no. Et kokufa mususu pe ezali ke mutu akufi nde tozomona lelo na Congo ne baza koboma biso tomona ki babibembe lokola basaki ya fufu lokola bambinzo biso baza diaspora tozomona yango. Alors ndeko na ngai yeba ke okoki kokufa no na nzoto po esengeli basai na Nzambe nde fo basunga biso na temps oyo babanda kopesa biso ba message ya révélation ba message ya temps parce que Bible lobi ke tango mwana na mutu akoya batu nyonso oyo bakufa bakosekwa moko na moko ako rendre compte na misala asalaki na sina mabele oyo ezala okufaki na avion ezala okufaki na mutuka ezala ebembeno epanzanaki ndenge nini yeba ke oko apparaître devant jugement parce que jugement oyo ase oyo eza corrompu mais jugement ya Nzambe echapaka mutu moko te. Ozala nani jugement ya Nzambe eko echape yo te. Yango wana mutu ya mayele ayebaka ke ata soki nasalaki mabe nasali ndenge nini mesengeli nazonga pa kolo nanga oyo akela ngai. Yango wana nakoluka nazwa verset moko mama na pesaki verset oyo la fois passée bandeko bolandaki biso na papa na biso oyo autaki na Irlande na pesaki ba verset wana na psaume eza message moko oyo Nzambe apesaki nga yango na pasi na motema komona ba makambo zoleka na mboka na biso etaki intercesseuse oyo Nzambe forma oyo Nzambe asalanga grâce na kolela Nzambe pourquoi Nzambe aye kopesa nga verset oyo na psaume chapitre 53 verset 2 à 7 kotanga yango nde yango na lingi to partager yango ensemble na yo mama na yo ndeko songolo oyo zo kolandanga na ngongo oyo na yebi to kolandanga na Facebook kolandanga na YouTube kolandanga partout donc ngonga to ngonga oyo kolandanga mais na lingi ke message oyo est révolutionner foi na yo est révolutionner vie na yo na ba réalité nyonso za koleka est révolutionner parce que to komi na temps oyo temps ya confusion tant oyo tozoyeba te nani aza vrai nani azali faux mais nanzela na kondima na yo oyo za kondimela Nzambe akoki kotika yo te kaka dans le vide boye Nzambe akotika yo te akosala tout asunga yo atalisa yo ke oyo ezali vrai oyo ezali faux. En général nde naza koloba na makambo nyonso tu ezala na makambo ya Nzambe ezala na makambo ya mboka na biso ndenge eza koleka nyonso tu confusion koti mais Nzambe akotika biso na confusion wana te soki toza koluka ye soki toza koyoka ye akotika yo na confusion te. Bandeko na biso boza na mboka na Congo bandeko na biso na diaspora na makambo nyonso ezolekela biso Nzambe akoki kotika biso te soki toza komipesa na ye na kati na solo na kati na bolingo na kati na vérité na sincérité akoki ko abandonner biso te pe akotika biso te akobanda kotalisa biso makambo pe kolobela biso. Et yango la fois passée na lobaki l'émission na lobi ke surtout na makambo oyo pona zoloba en général surtout na makambo eza koleka na mboka na biso Congo
Bible eza ko biso que tout ce qui sera caché sera révélé. Makambo nyonso o eza ya kobatama. Bible ezo ba na acte des apôtres. Et le makambo nyonso eza ya kobatama e kobima polele. Nyonso o ebatama ata na se ya mai. Ezala wapi na ta o tozokende nango eza eloko moko te e kobatama liboso na Nzambe. Makambo nyonso tu epa na Nzambe eza bolumbu. Ezala nyonso o tokoki kosala. Alors, po tokende na musika te ndeko nanga zwa Bible to mekepe kotanga ensemble ngana yo zwa mukanda na Psaume chapitre 53 verset 2 to yo kandenge nini Bible za kolobela biso parce que na ko exhorter ngo un peu en général na ba réalité tozo le kanango personnel surtout biso ba mama na yebi ke biso basi mingi eloko sala ka biso basi mingi eza libala na kobota omona mama bandi ko luka libala kondimesili pona ozwa libala te omona ti okomi kokwesama na yo okomi kobeta gauche droite parce que libala ezate ti okomeme okende kosimba kisi parce que libala ezate mais na nzela na kondima parce que Bible dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ndeko mwasi ba kende ngozawana ezana une aide ezana mopanzi na onzamba sala pona mobali pendenge moko ezana mosungi moko onzamba sala pona yo aza quelque part mais ko perdre kondima na ote po lelo no balite tango po sisi likamba libala obondele ozwi libala okomi na ndako ekomi makamba kobota okomi koluka kobota 50 ans kobota exactement nzamba ngo kutu na lembi na ngai atukana luki mwana banda ta evele 5 ans 6 ans mwana zomona na te ndeko nanga surtout biso na Europe ezala wapi gardez toujours kondima Bible eza ko yebisa biso na Abakuc elobi ke fanda na poste na yo jusqu'à ce que okozwa biyano na yo kofanda na poste ezali wana penza su ba révélation mususu bato ebele toli kofanda na poste te poste ezali musala na Nzambe nini yo sala rapport na Nzambe yo zolela Nzambe salela ngabwe peut-être Nzambe lingo mona lokola garçon de course non Nzambe za garçon de course te tango yo zolela pona Nzambe Nzambe salela ngabwe Nzambe siko pona yo Nzambe tindo na sena mokilo na tina na mission nini oyo yo zali kosala ona koluka ko accomplir yango liboso na Nzambe po lelo soko okufi to ko apparaître liboso na Nzambe misala na biso koloba to kotalisa Nzambe Nzambe kotuna na tindaki yo mission bo na tindaki na moki nini yo salaki nini yo atteindre alors nyonso tu wana to perdre foi na biso te pas parce que bato ebele toza ko perdre ba foi na biso na ba fidelité na makambo oyo to ekolekana mais makambo eza essentiel toza ko tiango penza na kata motema te on Nzambe azo compter na biso ke tozala na poste na biso toyeba kozela ti jusqu'à ce que ye akoyeba kosala même pona mboka na biso ezala batu musuku est-ce que bomoni ke est-ce que na mboka kutu bokoka est-ce que na mboka kutu te mboka mabele ya Congo eza mabele Nzambe apesa biso alors comme Nzambe apesa biso tokoki ko perdre likia te jusqu'à ce que tokomona libération ya Congo na lobaka ntango nyonso tu et puis nazo solo bandeko papa ale molota kufoki pourquoi botala ka ba bokota na YouTube bokota na YouTube bokomona ba adoration na ye ba message na ye tala c'est un prophète oyo lelo ata akufi mais biso toza ko continuer nano botanga na Bible te Bible ezo biso ke eza na musala Nzambe akufi bandaka bakunda ye petango bato kokunda mutu mususu mikuwa ya musala na Nzambe wana banda akufa na cimetière sekwisaki muto bayaki kokunda wana nano botanga ngote alors Nzambe aza Nzambe oyo aza kozwa contrôle na vie na yo mama aza Nzambe azozwa contrôle na foyer na yo na bana na yo na ba réalité tozoleka nango Nzambe azozwa contrôle silence na Nzambe eza te ke Nzambe aza kosala te Nzambe azosala na ba domaine nyonso eza meme pona mboka na biso Congo eza meme pona ba réalité ba makambo na biso Dieu agit Nzambe aza ko agir eloko moko te ko échapper Nzambe yango na lingi ngana yo na lobi un peu moins mingi na lingi totanga totala po na lingi ke tango yo li ko garder foi na yo tango zo garder foi na yo liboso na Nzambe akosala quelque chose et tango Nzambe akosala quelque chose yo koyeba ko témoigner yango po Nzambe asala pe ezo senga ozala motema ya malamu motema ya kosunga mitema te otozo mona lelo oyo mboka na biso bato batondika bato na mabe zela totanga toyoka ndenge Bible parce que Bible eza ko englober nyonso makambo nyonso eza na kati ya Bible eza ngana lobaka Bible eza lokola zamba
zamba tango koti okoko sisa zamba na mukolo moko te. Alors makomi na Nzambe tango toza kotanga esengeli na biso totanga ona révélation parce que liloba na Nzambe ezali eza na ba rema eza na ba logos oyo makomi oyo bombani esengeli tofungola ngo toyeba nini na sima maloba oyo Nzambe ali kolobela biso nini. Meme pona makambo ya mboka Congo toza bato ya liboso te oyo tozoleka na makambo ezoleka na mboka na biso bato mosusu baleka nango. Mboka ya Israël ezali lokola exemple pona biso baleka nango pe balonga biso pe c'est encore possible eza pe toza pe capable pona kolonga infiltré kolonga bato banvayi biso bato baye pona koboma biso pona kodétruire biso. Alors yoka ndenge Bible eza kolobela biso na psaume totangi psaume 53 verset ngana ozwa verset 2 yozwa yotanga ngo nyonso verset 2 jusqu'à 7 mais ngana ko na ozwa 2 kaka ou na 4 yoka Bible eza kolobela biso les censés dit à son cœur il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, ils n'ont aucun qui fasse le bien. Bible, parce que bato belé, binomo boyoki ne Bible zoloba, bato belé lelo bazoloba, Dieu n'existe pas. Nzambe existe akate, Nzambe azate, Nzambe azate, ndeko nanga soki Nzambe azate, mituna yo yaki ndenge nini. Obota baki na mokili ndenge nini, obimaki ndenge nini, oyaki dans le néant, dans le vide. Mais non, il faut tomi tunaka. Attends, la même moyembi moko na Brazzaville, aza musicien otobenga batolo bake batamokili. Bon, azoyemba musique na ye, aza komi tunana mokili oyo. Ekoskufa mkolonini, ebandaki ndenge ni ezalaki ndenge. Il faut tomi tunaka bandeko na ngai. Yango zomona ba essence. Essence azali muto oyo aza ko raisonner te essence azali muto oyo mayele eza ye lisusu te. Tozomona ba essence na communauté. Tout le monde est censé, dans l'école, dans la société, dans mboka, kolobate. Donc, est censé, balobinini, l'essentiel dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Nous avons besoin de la kate. Ils se sont corrompus. Et puis, ça n'a mis bazar corrompu. Tout le monde a dans la communauté là. Bazar corrompu, ça mouton aussi ba sombier. A sombami pour la kosala mabe, pour la kosala malamute. Tout le monde a même un entourage, na ba relation, na ba ninga, na ba voisin. Au moins, na voisin mususu. Ayaka, liaka pana yo, asa, yom to edaka ye, bana otika kani na classe, mais muto ya koluka teka, mutu musu teka ka yo. Parce que aza corrompu, aza déjà aza insensé, aza muto aza ko raisonner te. Oyo conscience nezo sala te. Celui to zongi na côté na mboka, ba insensé ba tondi na parlement, ba insensé. Donc pour na bango balobi Dieu n'existe pas. Il faut pas bon peuple congolais ndenge balingi, il faut pas sala ndenge balingi, ba sala ba massacre na bango ndenge balingi parce que baza ba censé, baza koloba que Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Mokilo yo eza na kolo nango ya sala. Yango yeba kende ko nanga tango yo za censé, ngonga ngo yango Nzambe azobeta kelelo. Azoloba na basali na ye. Azoloba na lolenge, azoloba na balolenge belé. Po kaka alingi ko sauver. Tout le monde a tango akala Nzambe utilisaki Abraham pour na ko bondela kolela pour na peuple mususu pour na ko sauver toujours. Et Nzambe lelo souci na ye to profiter Pâques ezani. Mosai na Nzambe afungole biso alobeli biso yo to baki basai na Nzambe na lobaki yango ba mama 2015 oyo bosala ba noyau de prière na bandaku na bino tozo bondela pona mboka Congo afeke banguna na biso Nzambe confondre ba pe ko bondela pona basai na Nzambe oyo bazongi sima oyo ba abandonner foi parce que Nzambe utilisa ka basai na Nzambe sala kanzela basalo ya solo oyo ba pona mi ba Eli. Mais mokile sombi bango yango somo na nguya na Nzambe lali puissance na Nzambe lali nguya na Nzambe zo sala lisusu te parce que basali na Nzambe ba lali si nguya na ba réalité baza ba komi corrompu mokile sombi bango basi ba sombi bango sexe ya basi sombi bango donc makambo eza ebele oyo esombi bango menanga na yo mama etake ba intercesseurs tolela toyebisa Nzambe kolo bilanga oyo akela biso mokolo mokili oyo parce que souci n'est kaka à sauver. Tala ndenge Bible ezolobi quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qui aille la vie éternelle. Nyoso na Nzambe azoluka kaka sauver mutu lelo na pake
yesu ayaki mpona ayaki ka mpona koluka kaka kobikisa biso na en réalité nzambe susi na ye ezali ke mutu moko abunga te me banda na jardin d'Eden asalaki mwasi na mobali mobali alobi mwasi opesaki nga mwasi alobi mobali opesaki nga nzambe abi kobanda lelo natiki mutu ayeba kosala kopona ayeba kopona natiki mutu l'homme habite ayeba kopona yango na ebande na ote koloba vi pe kufa eza na maboko na yo bomoi to pe kufa eza na maboko na biso okoki kopona kufa to pe okoki kopona bomoi me nga na kosenga na yo mama na ngai to pe ndeko oza kolanda na ngongo oyo na message oyo ya on l'appellera femme message ya révolution ndeko luka opona bomoi parce que nyonso tosalaka na se na mokili oyo na se na mabele oyo ekokanga biso toyebaka te ke tout ce que nous faisons aujourd'hui oyo tosala lelo lobi nango ekokanga biso tala présent na yo vi na ndenge ozotambola lelo kokosana te tokosana te bandeko tokosana te parce que makambo nyonso tosalaka ekangaka biso après 2 ans une année ekokanga yo nalanda imeme le message abitala ba DVD musutu boyo salaka oyo tokoti na ba YouTube ko sala ba video ekokanga biso na futur meme ba témoignage mususu bato bazo sala nabomaka noko nabomaka boye nasalaka boye ekokanga yo yango wana balobi la bouche qui parle beaucoup commet aussi beaucoup de péchés tango yo zoluka koleka liboso to pe na ba video yeba komanyola eloko nino likoloba parce que mokili mobimba bazolanda yo mokili mobimba bazolanda yo yango wana na tango tokomi na confusion mama na nga ndeko na nga yeba kosala ba analyse parce que bato ebele ezala na église ezala na politique bato ebele baza na ba langage ya serpent boyebi serpent akosaki meme Adam na Eve na jardin d'Eden serpent ye na nzela ya mwasi akosi alobi apesi maloba kitoko elelo tozala ba serpent wana lelo na kati ya ba église na kati na communauté na kati na mboka na biso na politique lelo politique na biso eza corrompu baza koloba nzambe aza koexiste lisusu te yango ozomona bazoboma bazokosakaje baza kosala parce que conscience na bango eza lisusu te me babosana te ke oyo bazosala lelo après 2 ans après une année après 2 mois après one day après 1 week ekokanga bino ekokanga parce que Dieu est fidèle. Dieu ne trahit jamais sa fidélité. Dieu est fidèle. Nous avons lobby, même ceux qui sont la infidèle, mais il y a tika infidèle, Azat toujours fidèle. Na parole na ye. Yango zo mona ba insensé awa, ba to ebele ba komi corrompu pona mbongo ngo pe ebele te ndekwa ko boma ndeko le likolo ya mbongo, ndekwa ko tiela ndeko le poison likolo ya mbongo, po kaka. Donc batu sensibilité spirituelle ezosala lisusu te yango mama na nga na ye kosenga nao lukozala une femme oyo yokaka nzambe nzambe azoloba no nini zala une femme oyo zoluka nzambe ndeko zala mutu oyo oyokaka nzambe ozoluka koyoka nzambe nzambe azolobela o nini oyebi makambo ebele tozalaka na l'homme intérieur oyo alobelaka biso eza na bato mosusu ta mosusu boza 3 bolingi boboma mutu bolingi boboma boye boza misatu oyo mosusu totika ye kaka oyoka pe na kati pe toboma ye utotika oyo azoloba totika wana homme intérieur c'est le Saint-Esprit qui te parle mais lokola boza ba insensé bato boza corrompu bosombami na bakisi na bokitisme na bamagie na barose croix donc conscience ezosala lisusu te yango omoni bato bazoboma kaka bato bazosala kaka mabe omwana motu mosusu azwi malade ya sida ayebi ke naza na sida naza ate na HIV mais aza te na motema mawa te ke ntango nazoke kolinga mwana mwasi oyo mais nazokende koboma ye de conscience ezosala lisusu te mais nazoyebiso ke ndeko yebake okotikalaka jamais impuni donc okozala nzambe akopini mpe akolandela mpe après une année après 2 ans après 1 mois yebake makambo ozosala ekokanga yo parce que na ntango tozokende tout ce qui sera caché sera révélé parce que Dieu aza na contrôle ya makambo nyonso yango bandeko na ngai oyo boyebi ke ozala mitema malamu parce que bazalaka kaka tomona meme bana Israël tango babundisamaki balekaki na bitumba
baseki bango Goliath boy mais Nzambe asalaki kaka ke abimisa David. Est-ce que bayebaki ke David akobima? Bayebaki ke David akoya kolonga bitumba wana? Ndenge moko biso pe lelo tala mboka Congo eza na contrôle makambo nyonso. Nzambe aza na contrôle nango. Nzambe akosala na lolenge na ye. Akosala na lolenge na bato te parce que Bible lobi qui peut comprendre les pensées de Dieu? Les pensées de Dieu sont insondables. Banzela na ye ezali incompréhensible. Banzela na Nzambe mutu akoye bango azak meme ngana yo soki a révélé yo te moyo ye bango meme ba insensé wana baza na pouvoir ba parlementaire wana oyo bazokosa balembongo bazokosa te bazobunda pona peuple bakomi koluka ba couvrir mabe. Donc attente komi nango mabe komi malamu ekomi mabe. Bayebi ke mutu aza assassin azoboma azosa mais bato bazoluka ba couvrir batia ber ba bomba ye ndeko langa yeba ke Bible yebisaki biso Bible lobeli biso balobi ebongaki Yesu akufa mais malheur ya mutu akozala occasion de chute na plan Nzambe na volonté ya Nzambe ezaki ke Yesu sengeli akufa pona aya kosikola biso pe kosikola ba oyo bazaki na sina mabele mais Bible lobi ke malheur ya mutu oyo akozala occasion de chute ekoyaki pa nani lipati ekoyaki pa nani yo moko luka ndenge moko pe lelo na mboka na biso Congo lipati kolala pa na bato ebele oyo bazoleka bazosala video bazocouvrir ba massacre bazokobomba bazokoprotéger oyo bato bakufi te o tala sala no likambo mosusu me Nzamba eloko Nzamba azalaka contre nango le sang makila na mutu etanga makila na mutu mpona kotanga oyo Nzambe akelaki eza trop dangereux. Nzambe azalaka jaloux nango. Alors bino nyonso oyo komi corrompu boza koboma na ba poison bomemeli biso ba culture oyo culture eza contre na biso te bomemeli biso oyo eza ya biso te bolingi bo fait disparaître peuple congolais to pe congolais donc na contre na été bolingi bo bomemeli biso ba makambo susu. Nzambe aza na contrôle bokotikalaka jamais bokozala akoyeba kopinir bino. Nzambe aza na contrôle makambo nyonso même partout bozolandanga na diaspora na mboka na nga Congo partout ndeko nanga luka osala malamu longwa na kaya ba essentiel longwa na kaya bato baza corrompu tozongela Nzambe peuple congolais tozongela Nzambe yo batotanga na 4 Bible elobi boye elobi kaka na Psaume 53 verset 4 Bible elobi tous sont égarés tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'est aucun qui fait le bien, pas même un seul. Balobi bato nyonso bakomi égaré. Bango nyonso baza dispersé dans des babungi nzela. Baza lisusu te. Et puis balobi il n'est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Balobi ata mutu te azosala malamu, ata moko te. Ndeko na ngai soki bango baosala malamu te mais yo okosala malamu soki bango basombani baza égare yo okoki kozala égare te okozongisa bango na nzela yango tozomona lelo bato bakomi égare baza kocouvrir mabe malamu ekomi mabe ekomi malamu mais yebaka kolo mokili aza kozwa contrôle na bato na ye na peuple na ye aza kozwa contrôle na mboka na ye bato toza kosala mabe tozongela Nzambe bato boza koteka mboka na pays étranger bapesi bino mambongo mpona na likambo songolo oyo tosala boye yebake Nzambe aza na contrôle nango ata biso toomona o te mais Nzambe omoni suki Nzambe amonaka ntina se na mabele na se na mai basuki na biso toyebi kokonta o te Bible elobi bongo mais Nzambe ayebi kokonte suki na mutu moko na moko donc ndenge toza awa Nzambe ayebi vi na moko na moko toza bolumbu liboso na Nzambe yango wana 2015 c'est encore possible 2015 c'est encore possible na makambo ezoleka na mboka na biso Congo 2015 c'est encore possible toboyi ba élection tolingi révolution tolingi peuple congolaise tobima libanda tosala révolution mpona koréclame badroit na biso bana Israël basalaki yango so totangi na Josué tokomona ndenge Jéricho ezalaki barricade Jéricho ezalaki fermé balobi mutu akokota aza te mutu akobima aza te mais Nzambe apesaki baordre na bahomme de Dieu balanda ba direction divine yango na faute ebele peza na biso bana na Nzambe tolingi koyoka Nzambe te il faut toyeba basali na Nzambe bandani bazobeta kelelo
Et c'est que tout l'anda kabasai na Nzambe bazobeta kelelo. Mais belé toza na kata distraction, toza na ba proverbe, toza na ba papier kanga, toza na ba mususu kutu baza en cachette, baza en secret, toyebi bango te. Mais c'est que toza un esprit à discernement, toyo kabasai na Nzambe wana to ba opesa biso ba directive, ndeni ba to senge to sala yango parce que bana Israël ba longa ki na nzela ba directive. Balonga ki na nzela ba directive yango biso pe foto landa ba directive oyo basai na Nzambe parce que musai na Nzambe aza ko représenter aza ambassadeur oyo aza ko représenter Nzambe musai na Nzambe ya solo mais ebele tango ba fo bazolo bande yango bazolanda mais ba oya solo bana Nzambe bazala kidiba bana discernement même ba politicien lelo tango bazoyela biso parti politique bazoyela maloba kitoko tala tango yo liki ko s'adhérer na eloko songolo tourner yango 20 fois et ba yeba batu na langage na ba acte batu wana langage na bango boko découvrir que aza vrai ou aza faux et ba acte ni akosala boko yeba tozo yeba bino à travers ba langage na bino to ba yeba ka mutu ne lobeli na ye na ba acte na ndenga zo sala musala zo sala ne lobeli ezo funda yo ba video tanto tala to yeba ke oyo déjà aza kolabo be azui langage na biso to kene na révolution to kena mon bulu da ka ndo sala mot ay bodi ambongo azo sala donc bato belé baza ko accompagner pouvoir ya massacre ya génocide baza ko boma bazo otokela non ba bengo peuple congolais to fungola miso partout diaspora surtout biso diaspora nde to mema lobi ko to mema peuple congolais bikisama et fou bato bazoyela biso bazo tambola partout seigneur to tourner bango to checker bango 20 fois 10 fois parce que to boy libala liboso na par exemple libala liboso obala ki esimbi to bitena zo ya mibale okobi kutu ko regretter il fallait me bala nga karane na tika na neti mama moko alobi abi lelo so wali singa na pona mobutu kutu esa akufale na moto ya zane siko na kopona na mobutu mais mobutu azate nyonso eza mabongisi na Nzambe Nzambe azosala ndenge alingi donc na komi na suka na kata message oyo Nzambe na bomoi na yeko bondela itake servante Nzambe kende ko simba peuple ya komi corrompu peuple aza koteka baninga mboka na biso komi corrompu na ba poison na ba kisi na nyonso Nzambe kende ko zwa contrôle na mboka Congo pe makambo nyonso eza ya kobatama ebima polele bakonzi oyo bazolia mbongo na parlement Nzambe kitisa justice na yo ekita na bandaku na bango na basi na bango na bana na bango justice non parce que justice a mokili eza corrompu ezosala eloko te mais justice na yo ekanga bango ekanga bakolabo nyonso ekanga batu nyonso bazosala mabe bao bazotangisa makila bao baza koboma ezala na diaspora bao bale mbongo bao bazomema bapoison Nzambe confondre bango lokolo confondaki Pharaon dans le nom puissant de Jésus de Nazareth na bondeli pe na lobi c'est encore possible na kombo na Yesu botika na kimia message de révolutionner bino vraiment Nzambe pambola bino na bosa été les messagers batu nyonso tozo bunda ensemble Nzambe asala isusu ya minene na kati na bino bye bye.